nazana kondima na motema na ngai kasi nakotalela sengolu na yo Yesu mpo nazwa lobi mpo na bomoi na ngai mpo nalonga masumu na bomoi na ngai nazana kondima na motema na ngai kasi nazotalela sengolu na yo Yawe mpo nazwa lobi mpo na bomoi na ngai mpo nalonga satana na bomoi na ngai Yawe ai nasopi motema na ngai nga nalonga banga makasi Yesu naya liboso na yo Yawe nasopi yanga motema sipaba mpota motema na ngai Pasteur Olivier Tembe oya simbi église porte na Semnik numéro 40 lelo soto ye a eza pona bokolo na ye yango tosangani biso nyonso bamama église ya botoza na esengo makasi nzambe abakisela ye akokisa susu ya mingi ya koleka
po lelo eza mokolo na ye arumela papa arumela na ye. Merci beaucoup maman Elise. Maman Chantal Paya un mot pour le bimini l'anniversaire à pasteur Olivier Temeteme église Rehoboth. Nazo pesa penza merci na Nzambe na noa baxi une année de plus pour na pasteur na biso. Grâce na ende omoni ba maman Rehoboth ba sepeli ba bisa pasteur ba ko sepesi. Oh on ba te poani. En tout cas bisika za umela. Oh Kimi. Ya on va dans le bat, my get. Umela penza bisika za. Oh merci beaucoup. Voilà. Maman sur le papa maman. Pour a bino awa boye ko sepeli na pasteur Olivier Temeteme. Lilo bazolanda bino na télévision, bazolanda bino bato nyonso oyo bazolanda oyebisi bango nini mama. To sepeli makasi. Lelo eza jour ya anniversaire à pasteur na biso, pasteur Olivier Temeteme. Toane esiro makasi mama tosangani mpona kosepela elongo na ye, Nzambe apambola ye abakisela ye mikolo se na moi ye na libota na ye mobima kaka. Joyeux anniversaire, pasteur. Merci maman Langa pour la parole. Le jour anniversaire à pasteur Gabiso, pasteur Olivier Temeteme. Ça va bâtir l'espoir de l'amour qu'on a pour la maison. Nzambe azolokumu vraiment mingi pasteur abotama na bango bakomi kudata lelete ebele bakufa Nzambe ayebaki ke aza mosali na ye moko miseti na data lelo Nzambe oyo amandata ye vraiment apambola ebele amatia badimension surnaturelle. Merci mama bafeta kaka mama anniversaire ya pasteur Olivier Temeteme mama ya likambo ya awa bamama bamemaki ye 9 mois na libumu lelo obimisi ye lelo ya isomo ya awa nde eza likambo awa nde on sait jamais peut-être que tokomona ye toyebi te L'anniversaire de notre daddy. Nous avons décoré ma table pour les organiser, mais nous avons fête. Donc la fête makasi on peut honorer pasteur Nabiso na anniversaire naie. Bon anniversaire daddy. Merci ma Betty. Le un jour ya mbotama. Il y a notre pasteur Olivier Temeteme, le pasteur de l'église de Rehoboth. Où est vendu na Semlik numéro 40 bis. Et ça na Lemba. C'est un pasteur que Dieu utilise vraiment avec beaucoup d'onction. Donc ceux qui les lots aux hommes on a mis comme des femmes. Ah, c'est à cause de ce papa-là. C'est un papa autolingi mingi. Yango to ilinga qui to sepelisa ye et peut rendre action de grâce et pas ensemble. On a une année de plus. Yango on est joyeux, content. Donc to pesa bata poto mbote belé, ba mona biso na ba milili, Congo mobimba ba mona biso. Donc soki yo nano balité rejoindre biso. Soki yo nano salité rejoindre biso. Soki yo nano sombi lopanguté rejoindre biso. Soki yo nano voyager pototé rejoindre biso. Donc ndenge zabo koto visa passeport mabala nzamba kilo ya jigi ya loboko pete donc nzamba osala biloko minene yango to sepeli makasi. Merci beaucoup maman Liloba. Ya olobezaki maman kana ne se makasi. Parce que une année de plus à passer à la biso nzamba lola comme moi attention la fonction a utilisé les choses aussi à polika a pambola libota na yo mwasi bana kaida bana kama oui Butukulu ya mbote Butukulu ya mbote Butukulu ya mbote Papa Olivier Butukulu ya mbote Esemonzamba bateli ya komisena ajo Ako miseti mbanya simba nzete Koko mbone kumama Merci beaucoup maman Chimène Liloba
topambola nzambe makasi esengola biso pela mpona anniversaire ya pasteur biso notre dade mapolisango asali biso grâce lelo bamama tosangani donc eza mbala liboso tosfete na pasteur donc nzambe arayabot nzambe olivier ya montakor donc tozaka likolo mais désormais kokendaka na ye pamba boye soki tokomi kuna boye amoni pisi je n'ai jamais lavé au pouce maman il faut que je me lave je n'ai jamais wana moi na français je n'ai jamais maman bana maman ndeko nayebi konaje na mai te ma France nayebi konaje te ona jimi ngene omi kosekaka binzambe na nage na nga te maman yoka jimi eto adi na mai neti akufi na etala mai njila naja te koseka moko eleka bosokola kaka kasi chu eza te yesu aya kontrole bango lino bango mikolo bakota te kaka bana donc aolakisa bana Maman Nola, maman Anne-Gaël, maman Réobot, c'est l'anniversaire de notre date. Maman Balodé, notre père, ce qu'il fait dans notre vie. Changement la vie aujourd'hui c'est la joie, on est venu honorer notre père, que lui il coule encore, ma fouta toujours. Bon anniversaire Daddy. Maman Betty na lesengo moko omoni biso ba o ba rejeton toyebanaka te papa Olivier nde azwi biso akomisi biso na maman nzamba pambola ye joyeux anniversaire po so toza lelo boza mpona mosala na ye ya bonzambe matisa ye lisusu ebele bakisa masusu na soki wana kaka nzambe wana mpona pe mo apesi biso donc journal lelo eza journée moko bamama ya communauté d'intercession Rehoboth bafemme Abigaël nde tosepelaki eza jour ya anniversaire ya pasteur na biso nde tosepelaki tofete ensemble na l'homme de Dieu tosala fraction de pain ndeka bomona wa tolia tomela mwa jus apambola biso donc toloba tosepelaki tosepelisa na occasion natalaka l'homme de Dieu a pris toute une année ya ko prier pour na biso ya obondela pour na biso nous a encadré ya côté ya ko modérer former biso tellement yango to sepela ki occasion ya anniversaire na ye nde lelo ba mama to sangana na circonstance wana to sala encore une culte d'adoration et de louange et d'action de grâce pour la circonstance wana nzamba pambola bino naza ko inviter ba mama nyonso bandeko nyonso po baza musika bolanda biso na écran lelo moka na ko inviter bino boya na avenue Saint-Luc numéro 40 boya beaucoup à église communauté d'intercession Rehoboth eza dirigé na pasteur Olivier Temeteme partout aux Hollandais biso partout aux bien aimé na occasion auto ko inviter mon esengo biso ba mama toza nango il y a 2 ans passés 5 ans passés tous un esengo on a tous ay basi kolela tous ay basi ba problème na samba pour l'homme de Dieu il nous a appris comment prier comment toko ko surmonter ba makambo nyonso ko yela biso yango na bengisi bino boya. Merci beaucoup Tusangani Awa et c'est pour 10 ans nzamba komisinga ko 10 ans lelo. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Amen. Donc voilà, tous ça là haut benga la Bible benga fraction de pain. Nous sommes agapé. Surtout tangi na livre ya Actes chapitre 2 verset 42, il est des apôtres dans la communion fraternelle. Alléluia. Donc ça c'est ce que nous appelons la communion fraternelle ou la fraction de pain. Amen. Tout ça c'est parce que amour. Donc ça dit que l'amour est qui vit il y a apôtre et église primitive.
Amen. Surtout dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est écrit, attends, non, pas prophétie, attends, ça va miracle, attends, par la langue. Si nous avons charité, nous avons bolingo katinanga, naza pamba. Chrétien, tu es chrétien, tu es à poste à ma carte une église. Tu es chrétien, tu es comme pasteur ancien, tu es diacre, tu es diaconesse, mais tu es chrétien, c'est tout le monde bolingo katinaye. Amen. Dieu est amour. Amen. Dans l'anniversaire, il y a des plus de pesinga, il y a exhorter ma maman, vraiment, tous en amour sincère. Amour, il y a masque, amour, il y a sourire, mais amour, il y a joie. Pourquoi? Parce que le sourire, c'est un masque. Amen. Vraiment, c'est une simple déformation de visage. Amen. En souriant, je peux tuer aussi, mais la joie est interne. Amen. Donc, tout dans l'amour, il y a mon thème dans l'homme et non l'amour externe. Alléluia. Bolingonde le kinyoso. Vraiment, en tout cas, Oyesa Malelo, c'était la vie des disciples, la vie de l'église primitive. Et je souhaite aussi que cette vie est aussi dans l'église Rehoboth, surtout comme ça à maman. Amen. Tous à Moutoumoko, tous à la Ini, n'est au monde en Zambé. Alléluia. Tous à Moutoumoko, tous à Ini. Ils ont un message même dans la prière à Tongo. Dans l'anniversaire, nous avons commis Singa. Partout, même dans WhatsApp, nous avons des choses. Amen. La première des choses, servez l'Éternel. Tout c'est l'ensemble de la montée mamoko. Alléluia. Parce que nous, on a consacré, sacrifié notre jeunesse. Hein? Tout jeune, tu as mon teinture, tu as fashion. Tu as la montée. Alléluia. Nous avons chéri, beaucoup concert, on n'a pas eu le temps en salle. Donc, tout le monde a 22 ans, 23 ans, j'ai été en église, tout ça, tu es au bal dans le monde Zambé, tu es en tout cas, tout ça va s'amour dans l'église. Amen. Donc, même des seigneurs, tout c'est dans Zambé. Et nous devons servir Zambé de tout son cœur. Zambé, Mambando, Nangaso, Seli, Zambé, Namote, Mamoko. Tu peux aussi souffrir. Mais, un jour, Zambé va pas mourir. Le problème est que tout ça, l'ensemble de la balai. On ne sert pas Dieu bien. Tout ça, l'ensemble de la négligence, mais surtout, tout ça, l'ensemble de tout notre cœur. Nous n'avons pas de biso. Tout ça, début année, nous sommes le 30 janvier. Nous allons comme ça, tout. Prière, oyo, et zarana, amertime, et la puissance. Alléluia. La prière efficace. Et ça, oyo, nous avons ensemble de tout son cœur. C'est pourquoi la Bible déclare errer ceux qui ont le cœur pire. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui est pire, au bout qui m'a bolongo, au Seigneur Nzambé, à résister au pays saoté. Voilà l'exemple de Pésabi Sangwana. Vraiment, style haut. Et ça a été mon anniversaire à Pasteur Olivier. Joana sourire haut, et ça partout dans la commission. Tout ça ini, né Nzambé, à Ozana Bissolongo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Amen. Amen. Zambe nelonga zaliawa. Lo nelonga zaliawa. Zambe nelonga zaliawa. Amen. To pamboli nzambe pour na une de plus abakiseli pasteur Olivier to bondeli na kombo na sumasia. Merci notre Dieu Jésus le roi de gloire. Merci Nzamba Lola, merci pour na une de plus o nzambe yo pesibiso. Nzambe soit élevé, soit loué notre Dieu. Père soit béni le Shiloh. Père soit élevé le roi de gloire. Merci tendre Père. Pour le 30 janvier, c'était le jour où tu as décidé de Mokili. Zambe Kumama na yo Jésus, Père soit élevé. Kumama na yo Zambe, merci Zambe na Lola, merci Zambe na Mawa, merci na vie au Pesinga, merci Zambe pour la vie au Pesinga Kolo. Vie et les Kinyos, la vie est précieuse. La vie c'est Jésus. Et encore une fois, merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Mingi tokona bango bakufa, mingi baba boma. Voilà comment baluko bomanga au salanga mabe, mais nzambe ozo battre la pose bomba. Tu élevé au Jésus, au comme na âge na bali na boti,
ezangoli osalinga nzambe. Yango te opeso merci. Sois élevé Jésus, sois loué le roi de gloire, sois béni le Très-Haut, sois loué notre Dieu. Zamba Lola, Zamba Mawa. Alléluia, roi de gloire. Père éternel Dieu, sois loué le Tout-Puissant. Père éternel Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, nous louons ton nom Jésus aux Anzambés. Qui met la combo la Yesu? Tout bon pour la grande mission de Zamba Pesibiso. Après biso makas, ba moyen en salango. Nenge ya lingi. Surtout pour nous se pélisser batouté. Mais pour nous se pélisser. Tout bon la combo la Soumassia. Merci pour cette grande mission. Merci Jésus. L'appel est lié à la mission. Quand je vois cette grande mission, des fois je pleure. Donne-moi la force, tendre Père. Donne-nous les moyens, tendre Père. Alléluia. D'atteindre tout le monde entier, Père, pour diffuser ce message de la délivrance des maisons de mon Père. Donne-nous l'argent, tendre Père. Donne-nous les moyens, donne-nous la force. Éloigne la maladie, les empoisonnements. Alléluia, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Dans n'importe quelle géographie où tu vas m'imposer. Alléluia. Que je puisse exceller par ta grâce, par ta miséricorde, par ta compassion. Yahweh, tu es Dieu. L'onction est coulée au nom de Jésus. La combone sur Massia. Nous te bénissons, tendre Père. Merci encore de témoigner. Je te prie sans relâche, tendre Père, que tu puisses bénir toute maman présente dans ce lieu au nom de Jésus. Bénis leur foyer, bénis leurs maris, leurs enfants au nom de Jésus. Zambe, il est écrit, il recevra la récompense des prophètes. Parce que ma maman ba yambinga en qualité d'un prophète. Bazwa aussi la récompense d'un prophète. Bazwa la récompenser au nom de Jésus. Ma maman oh l'autre monde bango lobi bako moke bangwanzu. Bako mo tambola monde entier au nom de Jésus. Ba fongola ba dépôt, ba grande maison. Baza basa mbongo au nom de Jésus. Baza la base ba soni vision au Pessingai. Ba billet aux États-Unis ka bango ne ba foot à la combo na Yesu. Le pango to somba bango ne ba somba au nom de Jésus. Oh, tu as fait un moment difficile, mais pesa mbongo. Car l'or et l'argent t'appartient. Tu pas moli à Kouliana et Koumela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Solo nazana kondima na motema na ngai kasi nakotalela sengolu na yo Yesu mpona zwa lobi mpona bomoi na ngai mpona longa masumu na bomoi na ngai nazana kondima na motema na ngai kasi nazotalela sengolu na yo Yawe mpona zwa lobi mpona bomoi na ngai mpona longa satana na bomoi na ngai Yawe aina sopi motema na ngai nga na longa ngana makasi Yesu aya liboso na yo Yawe aina sopi yanga motema babakuta motema na ngai amona ngabo bazakocola ngai Yesu o Yesu na ngai otezali pamba olu ekokosaka tikangolu na yo ekosaka ite Yawe mingi bakufa oteboma bango mingi mpe bakufa sikolu ekosa bango mingi babunga njela senasena ngolu Yawe tambwisanga ebele na mbatambe na yo onga nakoma kino nasuka
asunga bebele basila kokufa na nzela jevile zero tombe abasimba basali na yo moto ye liboso na yo yawe kosopa motembo yo ata ye soki bapota toya kosenga ngolu bizolinga biso toza kolela ngolu boteza lipamba singolu ekokosaka boteza lipamba emangolu ekokosaka eleki samson na ngai eleki joseph na nini eleki mose na nini ngai yazali pamba yazali pamba ekokosaka mpe ekokosaka tokeba yazali pamba obelala kaka ngolu na nzambo yo ekokosaka onazwa elo kana bomoi onazwa elo kana bomoi onga na longa otenga na bikesi Bon appétit. Le pasteur responsable de remote ya Lemba yango une année de plus na vie na ye yango nasengi na nzambe ya biso apambola ye na misala bazosala na bavi ya bato bazokambola oyo aza kosekumone jours et nuit mpona bavi ya bato nzambe na ngai apambola ye abakosi ebele kati na ye mpe abomba ye na mwasi na libota na ye na kombo na yesu masiye. Merci maman. On peut s'arranger merci na une année de plus pour passer na biso Olivier Télété ba baptiste ye na kina ye nzambo wana mafuta atoka la corona atoka ngoli koleka non asa le samba miracle koleka bantu ba pika ba sekwa merci na nyo abadise bola mwa nzambe etambola ne pandu akoza ya kwa na pana na mwasi na ye nzamba pambola ba solo naza na kondima na motema na ngai kasi nakotalela sengolu na yo yesu mpo nazwa lobi mpo na bomoi na ngai mpo nalonga masumu na bomoi na ngai naza na kondima na motema na ngai kasi nazotalela sengolu na yo yawe mpo nazwa lobi mpo na bomoi na ngai mpo nalonga
kotana nabo oyinanga yawe ngai nasopi motema na ngai nga nalonga banga makasi yesu naya liboso na yo yawe nasopi yanga motema babakota motema na ngai bapona ngambo baza kojola ngai ye o yesu na ngai otezali pamba olu ekokosaka tikangolu na yo ekosanga ite yawe mingi bakufa oteboma bango mingi mpe bakufa singolu ekosa bango mingi bakunga njela senasena ngolu yawe tambwisanga kobele na matambe na yo mponga nakomakino basuka ya njela na nga analingi nalata motole salelanga ngolu na yo yawe yawe sala ngolu naya liboso na yo okosopa motema na nga yawe sala ngolu salelanga ngolu na yo otezali pamba ngolu ekokosaka ngolu na yo ekosanga ite yawe mingi bakufa sikoteboma bango mingi mpe bakufa singolu ekosa bango yawe tambwisanga kobele na liloba na yo mponga nakomakino nasuka ya mobembo yo asinga mbebele basila kokufa na nzela j'ai vu les héros tomber awe simba basali na yo moto ya liboso na yo yawe kosopa motema yo ata ye soki baputa toyo kosenga ngolu bizoli na miso toza kolela ngolu otezali pamba singolu ekokosaka potezali pamba emangolu ekokosaka naleki samson na nini ngai naleki joseph na nini naleki mose na nini ngai ezali pamba ezali pamba ekokosaka mpe ekokosaka tokeba ezali pamba obelala kaka ngolu na nzambo yo ekokosaka onazwa elo ngana bomoi onazwa elo ngana bomoi ongana longa otenga na bikisi
Zamboyo, Ola Kumama, Yahweh Kumama, Lola Kumama, Yahweh Kumama. Lola Lola Kumama, Yahweh Kumama, Kumama. Pasola Lola Kumama, Yahweh Kumama. Hello, hello, hello. Merci beaucoup, chers amis, partout où vous êtes. Je vous salue. Bonjour et bon dimanche. Je vous souhaite le bienvenu. Happy birthday to you, my dad, Pasteur Olivier Temeteme. Merci beaucoup déjà à l'ingénieur Daf Moubama. Joyeux anniversaire à notre daddy, à notre pasteur, le pasteur Olivier Temeteme de l'église Rehoboth. Que du bonheur pour vous, papa. Longue vie, en tout cas, que Dieu vous serve. Que Dieu que vous servez vous donne une bonne santé, une longue vie. Voilà, en tout cas, merci à toutes les mamans de l'église Rehoboth, le maman Abigail, à notre présidente, maman Blandine Alimoya. En tout cas, merci pour l'organisation. La fête s'est bien passée. En tout cas, on a bien mangé, on a bien fêté avec l'homme des dieux. Alors, pour la bande de Kobozo Landabiso, to soit interview mouké parce que pasteur Lelo Aza vraiment na honneur. Toko lobise mingite mais juste impression naé par rapport il y a manifestation au nenge ba maman l'église Rehoboth basali. Voilà, bonjour pasteur et joyeux anniversaire. Merci maman Betty, merci bien, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup papa. Sentiment dans les années le jour en bota manayo tomoni lolenge au sepeli ensemble na ba maman église Rehoboth au ekambami na maman présidente maman Blandine ainsi que comité na Mobimba maman Belinda et puis maman Lauriane na maman Huguette. Sentiment ni salut na mukula lelo. Vraiment c'est la joie dans mon cœur, que Dieu soit loué. Tout le kisi anniversaire nangai selon Acte chapitre 2 verset 42, il est écrit: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Donc on a passé cet anniversaire, la fraction du pain, la agapé, dans l'amour, vraiment en tout cas, on a eu le temps de partage, on a eu le temps de prière, vraiment en tout cas ça se passe bien. Que Dieu bénisse Maman Blandine Alimoya et toute son équipe. Merci, que Dieu vous bénisse. On est là pour la première fois pour passer au Lingaming Ming Bafet. Bon oui, vous savez, il y a des choses. Nous sommes des hommes spirituels, hein. Des fois, tout le monde public maté, c'est tout ça montagnard. Mais des fois, ceux qui ba maman ba sengi, c'est un pasteur tout ko boyate. Donc quand on zambé abi
étant monté au ciel, il a amené les captifs. À ça, il y a un don pour l'église. Je suis un don pour eux. Ceux qui vont s'épeler, les cabons, pasteur Olivier. Nous sommes là pour eux. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Bonsoir, ancien. Bonsoir, maman Betty. Un mot? Oui, juste qu'on souhaitait un heureux anniversaire à notre pasteur, le pasteur Olivier. Un petit geste. Kokite olobagnon so oaza pour nabiso, mais par un petit geste seulement, to lingaito signifier amour na gratitude de toza envers na moi cadeau et amouké. Merci beaucoup. Voilà, ancien. Oui, papa Mukanza. Ancien. Oui, merci. Oui, batebele ba négligera peut-être anniversaire, tout ça. Mais vous savez, même la naissance de Jésus-Christ a été une bénédiction pour l'humanité. Vous voyez. Donc, anniversaire à Pasta, c'est aussi une bénédiction pour nous, pour l'église Rehoboth, mais aussi pour l'église universelle. Il y a vraiment Tozo Tombela, pasteur, bon anniversaire. Le souhait est que cette année 2021, est une année d'élargissement, il y a éclatement du ministère du Nord, na Est, na Ouest, na Sud. Vraiment, Nzambe a tombé le ministère Oyo et merci beaucoup. Avec maman Blondine, la présidente de la commission de maman, vraiment, il y a une organisation, on a fêté les Kakitoko Boé. Maman, bonsoir. Bonsoir, maman Betty. Voilà, un mot d'abord, dans la journée à l'éloïsa anniversaire pasteur Olivier. Ouais, nous souhaité qu'à son anniversaire na papa na biso pasteur Olivier Temeteme. En tout cas, il a de plus oyo et bakisami na vinaye et memelaye ba fleur et belé na ministère naye et tombolaye lisusu davantage afin que oya pesa rabiso et matali susu koleka. Tout le monde a makambo ya boye anniversaire à pasteur a fêté na ba maman. Ouais, idée wane uteka tozaki ka inspiré kaka de Saint-Esprit. Tolobi to fêter non na pasteur na biso parce que c'est une bénédiction aussi. To senga ki en tout cas to préparer ki en depuis to baki année oyo 2021 et année oyo faut to fêter ensemble na pasteur na biso. Alors pour na batu ba Holanda yo bisi bango nini? Na bisi bango kaka que moto yo tozo fêter anniversaire na lelo aza don pour la République, pour le monde entier. En tout cas, grâce à Naye, tout le monde a vu Nabiso Kenda Liboso, tout le monde a belé dans la profondeur, tout le monde a battu, nous avons révélé à travers l'homme de Dieu. Nous avons bino, en tout cas, Bolanda Kaye, Bolanda Mingi, de partout dans le monde, na YouTube, partout. Bolanda, en tout cas, Boza déçu, beaucoup de monde a vraiment changement dans la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est écrit, mieux vaut dire une chose que ce commencement. Demain, nous avons des kilts. Donc, il faut que papa va la bino. Donc, papa va être un pasteur. Alors, vous pouvez confiance en Bozonga, elle a bien. Pour me soutenir. Si vous avez un peu tard, c'est un peu difficile. Amen. Tout bon Dieu, tendre Père, merci notre Dieu pour ces moments de fraternité. Merci notre Dieu pour une année de plus que tu as ajouté dans ma vie, tendre Père puissant. Que l'honneur, la gloire te revient au tendre Père puissant. Yahweh, merci à toutes les mamans réunies dans ce lieu. Zambe Ndebaye Awa. Bakuta qui met dans leur maison. Bénis leur mari. Bénis leurs projets. Bénis leurs enfants par ta grâce au nom de Jésus. Ceux qui, pour un verre d'eau, au Pambola, toute une famille. Bongo, na makamine no basaliao. Basa la béni au nom de Jésus. Bazonga na bénédiction et la grandeur au nom de Jésus. J'ai pris que les vents de bénédiction soufflent dans vos maisons au nom de Jésus. Que Dieu vous donne la rosée du ciel, le bleu et la graisse de la terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Zamba Lola a élargir Bozunabino Bambongo Nabino na combo Nesumasiya. Beaucoup de temps au nom de Jésus. Que vos ennemis tombent sous vos pouvoirs au nom de Jésus. Vous à la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ. Amen.